Coucou la famille, bienvenue sur notre chaîne La Grande Découverte TV Bandeko. Beaucoup like, beaucoup partager. Et ezako yinda affaire abana wenge, guerre zongi. Sankarana c'est le scramba zongi si guerre la famille. Ba wele li nini. Wenge ezati a BCBG contre wenge maison mère maison entre bango moko bana wenge. Ya maison mère bana tata moko mama moko bana Wehanson izo simbate eza kaka kitie mati la famille tozo ebate eza nini mopepango euti wapi nani aluki guerre oyo ezonga la famille. Voilà bandeko bo like nanu bo partager vidéo oyo isala biso bien tolali tolamuki tomoni sele okuna ake ko poster ake kokoma bikoma koma sele yo akomi bikoma koma kuna contre Sankara atuni alarme eza wapi. Pourquoi sele yo akendo koma bikoma koma wana sele yo akoma bikoma koma wana pourquoi parce que biso nyonso toyebi la famille tangu mikoba ane leki Sankara azalaka soki kaka otumboli wera na 10h na 10h05 ye wana ye. Sankara azalaka soki kaka otumboli wera na 11h na 11h05 11h10 wera ye Sankara ye. Alors sele yo soka alobaki akomi bikoma koma wana eza par rapport azomonaki baofinga papa na bango Wehanson me Sankara azolobelo kote yango akiko koma bikoma koma wana me tobosa na pete ndenge sele wa akomaki bongo Sankara asepelaki te Sankara siliki nde Sankara aye ko répondre ye me tomona pe bato ebele bafinga ya Sankara de Kuta mais Sankara de Kuta a répondre à bango te. Pourquoi? Parce que Sankara de Kuta selon Sankara amonaki te alingi na ye kofula su batu te epi akoma kosala makambo na ye mosusu akoma na ye responsable papa bana aza ba business na ye akoma kosala epi alingane kofula mutu nyonso te parce que tomona pe Sankara de Kuta bato ebele baya ya basorte nyonso ya mingi bafinga ye bato afere bato awata parce que toyebi Sankara vraiment oyo Sankara mutu nyonso ayebi Sankara soki atomboki mikolo wana abina azosatake na moto intel akendaka nango pena likolo biso nyonso toyebi nani apesa fere kombo tilapia eza Sankara ya nani apesa fere kombo tilapia eza Sankara de Kuta nani apesa bafabrikas bakombo héritier bakombo bino nyonso boyebi la famille. Alors Sankara tanga moni fere héritier sele yo akomi bikoma koma Sankara pe habite nga na otika bongo te nde bomoni Sankara yelaki ye aye kosala émission mais na émission Sankara aye koloba makambo moko ya somo la famille oyo eza vraiment soni pe esekisi bato makasi parce que Sankara pe foto lobango Sankara pe azala mwa comédien na ndenge na ye. Alors Sankara afingi alobi asengela ekoloba mpona sele o scram et tout mais tobosana pe te toyebi ke sele yo pe alinga Fally Ipupa te sele yo azalaka contre Fally Ipupa depuis toyebi ayaka toujours ko contredire ye. Alors Sankara ye pe azalaka pire Fally Ipupa depuis azalaka pire Fally Ipupa master na ye ya bomwana bakola batanga et tout mais bawario so baofinga Sankara pe alingani ko répondre te parce que ayebi bango ba fan akoyela bango te mais atala toujours master ne Fally. Or sele yo pe na ba piroger basepela te bango pona bango ke Sankara fwa yaka nde ko répondre Fally Ipupa. Or Sankara tala te master nanga na koya répondre te et tobosana te ke Sankara pe soki ayaka su kolobela mambo awera penza te parce que porte-parole parmi bango bakoma ebele la famille. Mais avant to kota ana toyoka nanu
dire ya Sankara d'écouta o alobi par rapport na selo scram parce que biso to ko lo bango boete na ochila bino ka mwa audio mwa mukie boyoka nenge seleyo nenge Sankara ba propos o abimisi pona seleyo bolanda alarme saka alarme kufi siko na comprendre nga bi muto nde na yebi ay bokomate do ba komeli si ay bokomate nga nega zaala ba komeli na page na yi siko muto komeli yeza ko lo bango na voice ou beta ko expliquer ya ko expliquer pour siko mwana na comprendre te magam na nga to mona duka ga netsa ya siko bosa ne ga na poma boso savo moko te linga ye mafuta moko te linga na wenge asa ndola na pe bongo ala la penza bongo en tout cas mwana na zana kutu mwana na expliquer bien te ya la la siko me azali munoko polele asuka na ngazo pente na episio episio banda ba position ba lobaka la la munoko polele na ko banga na ko banga binzinze ya ko kweta siko na kutu kana ye banga beske munoko wango na kolale komo kangama et puis ba stade nyoso na beta stade de ba stade nyoso ya wera ya diembela ya fere ya diembela mais neni na bete loko na yembo ko mais inspiration de ça c'est bagba kakola bia to beto ko ça c'est leo ale ya solo bagba c'est leo so la biki nzale no saka ba wangila bawandwe pola banyau basangisa na bampuku bakelele baibu sikona kimukolo na eba te so sele ba sula nye wane sila tena ndivite sisa watu msasa héréditaire ba msasa don ada do ya sumberi donc sumba eza na sele yo na mona mutune wana te liste kama wenge se na zoya bisa na omoni mona to basambaki na bisele to kutala li munoko polele na pesa ye fotite na mwana yo sele tanga yibage vite fait sona fande ka mukia tikalaki alonga yo kwa mikinza tracté tompa mama oh je me suis kutanga na fere na poto to mena na to me mai fere simbi na ngala simbi to me mai to me me to bwa kenti libanda siko ekuta na fere to popolaye to popolaye. Voilà la famille binomo boyoki Sankara d'écouta ndenge attaqué à s'attaquer na c'est le scram pour nani kaka parce que c'est le yo akomaki alarme eza wapi ezo yo kanate ekinda wapi oh so talipe bien bango nyonso baba na wenge la famille soki Sankara zoloba te c'est le ope okoki pe koya koloba na place ya Sankara parce que yo po uta na wenge Weranson aza papa na bino nyonso soki lelo Weranson azwi problème veut dire que yo pe fo oya ko soutenir Weranson alors soki Sankara zoya te yo po koya mais tellement c'est le ope aza mukonza base c'est le obino mo boyebi c'est le o alela base mabe donc amoni kete funa kena onka boye parce que Sankara soki amoni akoyela nga yango bomoni Sankara auti koyela yo siko o etali concernant ndenge Sankara banda ko travailler liboso la famille tozala pe mpe ba réaliste Sankara liboso azalaka ye moko na maison mère comme porte-parole mais lelo so totali bien to mona ba Roger baya ba Papi le Prince baya ba Odile Manzaka pe baya veut dire que ba koma ebele na maison mère comme ba porte-parole. Alors, ce qui Sankara yete, pourquoi pas Roger pe aya tant amonike batu bazo finga wera to batu bazo loba mabe ya wera. Ce qui Sankara yete, ba msupe fu bakokoya. Peut-être yango esala yeke Sankara talibu toza pe ebele pourquoi ka ngana ki mema ba charge to kome ebele. Pour liboso à l'époque to bosana te Sankara zala kaka ye moko étant que porte-parole na kati ya maison mère. Nemo pe na BCBG to monaka Mosaka azawana na Roger Ngando. Roger Ngando alobela makambo susu étant que porte-parole ya lobela makambo vraiment ils a bien et tout ils lobela musique et tout mais to mona Mosaka ya yaka toujours aye ko contredire bat ko finga pe ko loba o ya lobaka.
ozomona na kokritike ndenge moko mpe kote ya maison mère. Mais lelo na kilelo soki tovandi tomona Piroja azali, Papi le Prince azali, bango nyonso bakodilima nzaka bazali, bamosuku putu mpe peut-être toyebi te. Mais ya mabe kaka Sankara ndenge atraite mpe Papi le Prince ke moto akwiti. Bon, soki mpe totali bien, Sankara aza mwana ndako, veut dire ke ayebi bango nyonso nde bafonctionnaka, ayebi bango nyonso nde bazali, nani aza moto akwiti, nani aza moto akwiti te, nani aza boye, nani aza boye. Donc soki Sankara ye koloba Papi le Prince aza moto akwiti, quelque part pe tokoloba ke oui akoza na raison, mosusu ayebi ye, mais sauf ke mabe kaka nde ndenge aye kotraite yango na télé. Or, tango yebi mutu ndeko na aza na défaut boye, amso amelaka mingi, amso esenga air moko pe oya na ona télé te, eza okola sikoyo, amso bato musu bando tia na bango Papi le Prince kate kaza mutu akwiti, sikoyo eza okwa Sankara ye kolakisa biso oui aza vraiment mutu akwiti, bino boye bakatenga siko muna éclaircir bino parce que nga na mwana ndako. Voilà. To vlali pe to lamuki to moni Piroja pe alobi ya kotika Sankara bongo te. Ye pe aeli Sankara. Alobi Sankara tika kolia lia bilia. Donc Piroja azo traité Sankara comme aza lokoso. Lokoso ana traité pour na nini? Pourquoi? Parce que Sankara bango bazo zela Sankara ya koloba mabe ya Fally Ipupa na télé, mais Sankara amona mabe nini ta ya koloba pona Fally. Bango bazo zela Sankara ya kofinga Fally Ipupa. Bango bazo zela Sankara ya koloba mabe moko mpona Fally Ipupa. Pourquoi? Parce que ba wario basatakaka na we ranson. Mais la famille toke to zonga Sankara aza Fally aza ba wario te. Fally ba fanatique ne baza ba wario, mais mukolo moko te tomona Fally Ipupa leka finga wera. To aloba mabe moko ya wera, mais tomona ka ba wario ba lobaka. Oui, baza ba fanatique. Fanatique okoki ko arrêter boité, okoki ko loba oui. Par exemple, dernièrement tomona ki Fally Ipupa leka ki a ebisi ba wario na e, baza focus, baza silence. Asala ki en point. Po aboyi ba makelele, mais ba yo karaté to mona bango bazo continuer toujours koloba et tout. Donc la famille lelo po na kaka fa Sankara aza victime. Pourquoi? Parce que aza kaka pour Fally. Pourquoi? Parce que azoboya na ye koya kofinga Fally Ipupa. Lelo bandeko na ye ya wenge maison mère bakomisi lokola ennemi na bango, bakomisi lokola mutu moko soki ndenge nini toloba. Pourquoi? Parce que ye aza na posa te aya kofinga Fally to aya koloba mabe moko ya Fally. Bakomi kolobenga ye même mendiant ke asengaka Fally mbongo, aliaka mbongo ya Fally. Or camarade o aza malamu soki aza na problème mninga ezala ndeni jamais koya na omba mona media benga ina privé bosololi na privé et tout. Mais kotala pe boye Sankara na Fally Ipupa baza na problème moko te. Mais bandeko na ye ya wenge bazaka na posa bakomisa bango na problème. Pona nini? Parce que ba wario bazo s'attaquer na we ranson. Yango moni bakomi ko clasher sur Sankara. Sankara pe atali azo calculer nani ya koyela te, mais amoni ayela na ye c'est Léo Scram. Yango bomoni ayaki ayelaki c'est Léo Scram la famille. Donc pour dire que wenge bana we ranson bango moko entre bango koina ne koti jalousie koti yango esali ke bomona hando oyo moto ndenge peli boy entre bango na bango bana wenge la famille. Donc wenge bazo combattre Fally 5 ans de kuta po aza master Fally, po azoboya kofinga Fally, po aboyi na ye koleka ndenge ezalaka avant. Mais so peut totali bien Sankara aza na raison na ye. Pourquoi tant tokomi ebele na entreprise biso nyonso tosala mosala moko ezaka atengaka afuna lekaka na ya kolobaka bino pe fo boleka boloba. Donc yango Sankara atiki na ye bango pe baloba. Donc la famille pona lelo moi analyse na biso to ya kosala yango na komona bana tata moko mama moko bazo potana pona nini balingi ndeko na bango afinga camarade na ye. Lokola ndeko na bango aboyi kofinga camarade na ye lelo ndeko na bango akomi victime na bango.
est-ce que Sankara akozala kaka na wenge lokola bango bakomi combattre ye akomi un contre tous? Est-ce que akozala kaka na wenge to akozala su na wenge te? Question mark. Po tomonaka Sankara liboso alongwaka mpona batake moko boye. Mais tout oyo, est-ce que combat o ndenge ezokende? Est-ce que akotikala to akolongwaka à la longue? Wana tokoyeba bango mikolo ezali koya. Voilà la famille mpona lelo tosuki awa. Bisous, bo s'abonner, bo liker, bo partager. Tokutani mbala sima. Bye.